Ah, salut Ibrahim. Salut, bon. Tomoni awa oya komona kama mvula 5 minutes de silence le combo mbele. Mais sikoyo ndenge nini bozokangana kaka boye est-ce que programme na bino ya musique vemeza ndenge nini? Le programme na biso teneza mamunyo c'est va direct. Tozokana kala même toi dans le studio, surtout si Sky Studio, donc album est maintenant kala. Même mamunyo c'est va bien, bon mon andi na kama pour la poya kama. Mon ba mission musu tonto vanda na bango ya ka plus que mamu. Donc mon a bien plus que luambo. Donc on mingi na kama. Ah, donc vous avez plus que Luambo parce que vous avez la guitare koleka, bah chant bien ndenge nini. Bon, on a bien avec plus Luambo pour pas bête la guitare pas yemba. Luambo ando bête la guitare pas bien bamando yemba tando za ma vocal. Mais 5 minutes na ye ayemba kapé azo bête la guitare. Donc c'est différent. A bête la vocal, ayemba kapé ça. On a bien plus que Luambo. Mais makamno sona mona vanza banyo ça donc makamno ça tout c'est bon vraiment. Donc on comprendre ndenge Ibrahim LL ozolo yebsa public il a bino pour 5000 abetaka plus que Luambo mais à part 5000 ba miseni ni susu bazo ko accompagner bino na ndenge programme album bosali oyo bozo bimisa boya na programme oyo album bozo linga bo bimisa sikoyo bona komba nzambe ba miseni ni susu ba ko accompagner bino bokozana bango bona komba nzambe to travailler na ba miseni bele na kolo ba surtout mingi en Angleterre to travailler na Eugène Makuta to travailler na Mebomo na Kusha bangwa na Ido. Tu travailles à Père Noël Base, tu travailles à Doumé Eric Mara, ministre de la Kim. Tu travailles à moi, Monsieur Belé, vraiment à Polo, Baba Chocolat Base Bali, Bachaber, Baza Bali. Donc, on a mon joué Chocolat Base, à ça la rôle, ni à Zobeta solo, bien à Zobeta base. Tellement de papiers, c'est moi, la Zobeta, ni ming, mais ming, ne le connaît la base. Tout ça, la batterie Belé, tu n'as pas quoi avec la mission presque, net, tu n'as pas un album, tu n'as pas pour ça, mission, nous sommes à Mimon, à Kayem, Bakassa, la musique. Donc tout monde clé wana nyon surtout il y a instrument donc ça vraiment bien conforme quoi. Ah oui, parce que batu wana otangi wana parmi net ba chocolat base to yebi bango bon asala ka moi des rôles elle moko beta base beta pe solo est-ce que solo wana ye mutu akobeta solo kaka na kati album wana mobimba bien pena tozana ye kota solo pona kama mwa kita na loba pena te batasima na loba te na sansi tozana mutu liboso ni mais ya mboka le ya Burkina Faso ah mboka le ya Burkina Faso wa temba tozana limousine kabange ye tozana na après mutu message surtout tozana so wana Chaber million après tozana 5 kombo na bango 4 wana kota sima na kota mingi na bango mais tozana batebele petit na Robert Mbala de thérapie guitare donc Patrick m'a dit qu'il déjà na sima déjà par mara bien que la kota donc mambo tu eza direct pe no déjà va bengan ka peta zo ya ko déjà koti ça qui ne pas ba forcément avec le nom ouais mambo tu eza c'est bon pour ma marcha ba koloka de ba tutu baza bien bali no le coopéra bon sikoyo breve na kacho malobate album vraiment sorti eza quand vraiment bon neti ngana botama le 11 nazo kana vraiment si bien le 20 tellement pe na koma suna poto a le 10 octobre donc ela na ba 11 bien le 10 nazo kana soki eza le 10 octobre te obetena le 11 novembre que ça va sortir. Donc le 11 novembre définitivement donc yango date ya sorti album. Donc le 11 novembre c'était le 10 octobre dès to kana yango normalement que ça sorti déjà. Bon en tout cas na félicité yo pe pona yo aki chambo ko bobeti wana. Ah na beti ba chambo beti wana na moni vocal ozo sala ya likolo. Est-ce que ko sala biso mo a capella moko boye ata na foyu maveja ou bien na souci Shangona obeta ki wana na 5000 na kama mvula. OK, merci mais ba vocal ete de netika mo lo mukito na to pesa. Makoko na tambola kinanga yokaki banzala metango na yepai na yo. Na lepe na tondi e. Elengi na motema ya bolingo epa na yo pison. Ngi sali na batutu. Mambuza pena bien to bomba nyonso ko mingi pe mo mademe to bomba vraiment. Kebi ke boko sepela ba gweze bele ba ya bikinoni ba cha chombala kashugi to ba Irene Mokabila. Bon Ibrahim toyoki marambolobi mais sikoyo eloko nini vraiment pona tokata émission na biso parole nini ya suka vraiment ozoyebisa na public oyo bazolanda bino bakolanda bino kaka pe eloko nini vraiment ozoyebisa pona public. OK, merci vraiment pour la public eloko nana lo basukelo ba liboso bo tsa tsokwa bo souhaiter biso bo pesa so ba chance quand na kolo ba
sans bino biso pe tokokifaka tomoni champ obe koyeba moto ezalaka po bovanda na ye bozwa ntango koyokaka musique na biso bozoyokama ata lelo olobi te boyoyebaki nzoka place onda alobaka boye place onda ayembaka boye bokoyeba bachamp na biso bokozwa mpe bagu na biso bopesa to chance mais topesa kombo album ndenge nzambe akosunga te kozala topesa ntango bino mpe bopesa to ntango tozolambela bino mpe na mboka te. Est-ce que Ibrahim, merci pour la réponse au PC Biso, au PC public Bazolanda Bino, en direct na RTL. Bon, sikoyo, sikoyo, ndenge za wana, eloko nini lisusu oyo moni pona musique, po album vraiment sorti vraiment eza po bato ba yeba vraiment bien. Bah ma date vraiment. Bon date mais nakana nazaka na date mibale. Le 10 octobre, ce qui a moins raté, le 11 novembre. Donc nazo kana mona nyonso mibale na tomato misanso avant. Mais tout le monde a dit que comme ibeta moi date ngana botema le 11 na koma na Angleterre na Londres, na refulanga na deux pays, Brésil et Portugal. Ah do ba refulanga na Brésil pe na Rio de Janeiro. Oui, pe Portugal. Ah, wana ezaki na bane nini? Bon, nga pena refula suke sala nga na 2004. Ah, 2004. Mais tant ozongi koto bokangani na moni bokangani na kama mvula. Déjà tokangani po tozakani de na basinga bandakala. Donc wana za ba vie o tovandaki na bango na mabele, bango mutu pena donc na koloba. Ba pesa so ba courage moko ezaki petit ndenge nini yo kozana jeune donc bango ba fongola so ba nzela zo to écouter sur la musique. Donc nzambe merci wana na mutu. Mais c'est bon wana pena pa wana boza mutema okita bopesa soka tango neto likombo album sinza mbosi. Sikoyo ça va te comprendre Ibrahim, est-ce que tu peux encore occasion pour saluer batu mutu nini omoni o saluer pour to kata biso na biso na tango par rapport parmi ba meloman na bino basi putaka bino na musique. OK, merci vraiment na saluer no papa wa botinga papa Kalika no Gaston Bekas na Luanda na Angola place za congolais ni ka ba biso na banda na Luanda ni ka na bol ba tinga muteka na za comme si na banda na Luanda. Na saluer su mama na la Josephine Fana Kami, na saluer na mama François Issa, na saluer na mama Sylvia José, na saluer bande ko na Zizingo Mbo Franklin Ngombo donc Fatima Nyana na Nigeria, le fois que la IV. Na saluer bato ebele o ezaki surtout bino suna na ndetanga ba kombo ezala mabe. José de Londres Mio na la chef la congolais donc na bolo ba ya da bombo la retraite déjà étant saoudien ya uvimo le ka daida mama na dacho ya zakari baba baso ya joka surtout bino ba journaliste sur Congo botsa sur pour ezaki ba événement surtout pour nous. OK, merci mingi Ibrahim pour l'air na biso poussani. Mais tout ça va arriver en Afrique numéro 1. Merci. OK, merci, je vous en prie. OK, bye bye.